Bonso ba ebolanda kasite na bino obolanda ka télévision plus pas batté yango pe sakabino ba information solo bongo boyebi mokola lelo to za le 19 septembre le 19 septembre za date o ba martyr ba kufa ba imboka ba bungisa bo moina bango bato belé pona kosenga bongo l'élection ba kosalema bongo na République démocratique du Congo ba kangaka batu ba kangaka pe président ya MLP Frank Diongo oyo akotaka makala likolo kaka ya kosenga élection ce matin tina wana le 19 septembre 2020 basali bongo matinée pona kolobela ngo bino moko bolandi Frank Diongo alobi soki nganga koti terrain c'est-à-dire que match wana ekosimba te donc nganga donc match nganga soka koti terrain match ekosimba te wana eza malobi ya Frank Diongo tatina toyaki awa po tokutana na bayi parti et puis wapi bino moko boyoki discours na ye boyoki pe oyo ba cadre ya parti na ye balobi bolanda ona ba image. Vous allez réhabiter par l'État congolais. Boyebi que ngai munabimisaka mbana na bango na kombo ya parti po baza ba combattant ya conviction bana na bango baye kokufa na combat pour la détermination na bango. Gouvernement congolais na nzela ya gouverneur de la ville ba pesi chaque membre de famille $5,000 $5,000 ngai na senga ki ba pesa biso bibembe biso za mongo te toza na eloko te. Gouverneur a boy ko pesa nga bibemba ba combattant na biso o komela procureur général na komeli procureur général a boy ko pesa bibemba ba combattant na biso ba bengi ba famille non bozwa mbongo bo pesa Frank Diongo bibemba na bana na bino te ye mutabomisi bango. Donc l'État a révolté ba famille au contre Frank Diongo PMLP ba famille balobi non biso ata bopesi biso mbongo il faut tozongisa bibembe et pas Frank Diongo ba combattant na ye. Frank Diongo yaka na wileri ya kozwa ba combattant na yo bo betra ba famille ba mboko yango nde bomonaki tokei na wileri po bibembe zaki na mama imo tokei na wileri kozela bibembe uta mama imo toya nango awa bibembe oto aki nango awa ezaki na autorisation des familles yango nde ba famille bayeba que nous allons rester trop reconnaissants parce que le gouvernement ya l'État moine ya Kabila balingaki ba opposer biso na bino boyeba que douleur o biso toza nango pona kotasa bolingo ba combattant na biso de bozo mona tozo yela bango tous les jours tokasa bango tous les jours toko réclamer ba droit na bango ezala reconnu pe bino ba famille l'État a ko indemniser bino. Donc ça c'est étape moko na bosana ki koloba pona ko exprimer reconnaissance na biso ya parti pe yanga moko et pas ya ba famille ya ba victime eloko wana ekamusa biso nyoso na yango. Donc pona ko kende ya kosukisa na komaki na étape ya sens ya combat ya Frank Diongo, sens ya combat ya MLP aux côtés ya président Etienne Tshisekedi qui est notre maître, qui est le père de la démocratie à Congo. Même combat tozanango à côté ya mwana naye Félix Tshisekedi a commis président de la République. Combat yango eza nini koboya ke Congo ezala pays riche avec un peuple pauvre. Nayango donc logique et à vision à peuple d'abord. Yangonde ezo lié biso ezala papa Tshisekedi le père auteur à vision ezala son fils oaza président de la République. Vision à peuple d'abord de bomonak to le MLP non à l'état moyini. L'état moyini oazo nyoko la population eza contraire na état ya la peuple d'abord. Donc elokwana nde il faut boye bayango que non sans ya combat na biso soko tozondima kokufa tozondima boloko eza pour la dignité ya peuple congolais que a profité na bozui ya ekolo na ye yango nde bomoni que toza na message ya suka ezali un pour la classe politique. Pour la classe politique,
il faut to consolider, to batela, to bomba les acquis de l'alternance. Oya combat, o bato bakufi. Aujourd'hui, combat et changement est incarné par Oyaza Mwana Tshisekedi, président de la République. Il y a mis balé pour la classe politique. Et sengeli na ba classe politique au tozanango, to privilégier intérêt général et mboka, total intérêt ya biso mokote, intérêt ya mboka. Il faut que soutenir combat, il y a réforme, il y a justice, il y a armée pour consolider état de droit, état de démocratie. Pour yango, moto nyonso azana nzela peuple d'abord. Na vision à Tshisekedi le père, Oyo, le président Félix a incarné, doit tout faire pour empêcher M. Kabila de revenir au pouvoir. Congolais nyoso Oyo ayebi que père la démocratie eza Tshisekedi le père. Oyo ayebi que mwana na ye Félix Tshisekedi azolandela na nzela na ye, il faut que ça la nyoso pour na ko empêcher Kabila azonga na pouvoir na FCC na ye. Elingi koloba que 1 soko Kabila azongi na pouvoir, état de droit et koufi, corruption et zongi, dictature et zongi, balkanisation toko kabola pays et zongi, liberté abana mboka et abotoli yango, et puis agokoma empereur na Congo, akoza la président à vie, congolais bon côté akoza sous président. Donc na yango donc eza mamba malonda so Kabila zongi do malonda zongi malonda akoki kozonga jamais eza schéma tricherie ya Kabila. En conclusion donc MLP a pesi conseil pour une classe politique ennemi de tous les Congolais oya détruit mboka koleka ba président nyonso ya Congo eza Kabila. Boyebi que soko bomoni que vita na imana bazo beta na kati ya terrain le connaissant des martyrs et que bomoni que mort à côté à la Tivarez elingi koloba ke équipe na ye azana défaite aza ya kopola. Vous allez comprendre hein? Donc retour ya Kabila bomonika ye eza motema malamu te amonika ba instruction non sa pesi ezo lekate ba stratégie non ezo to sate aye po a contribuer na désastre na mboka aboma mboka po ba instruction akopesa balandela yango na batu na ye. Donc les trois lois ya malo ya minaku na sakata na sengi na peuple congolais ba rejeter yango so ba meki yango bino ko s'opposer nango soko ba meki changement ya constitution bino moko s'opposer peuple congolais bo s'en charger nango soko ba meki dossier ya malonda peuple congolais bo s'opposer nango. Donc na mukuse to soutenir la vision. Il y a peuple d'abord, Oye Golanda, Nanzila, il y a Tshisekedi, le père. Tout ce qui va s'opposer, la vision à peuple d'abord, il faut combattre Yango. Voilà mon message. Oyo Nazaki Nango. Merci pour la patience Nabino. Na pesi bino merci mingi. Voyez bien que moment où il y a passé pour se déranger, voyez tongo ti héros voyez botoni na kati pe libanda na pesi bino nyonso merci mais ba invité honneur tous na bango awa honorable Mike Mukebai na honorable professeur Mbata
bolimbisa ngai baloba muke parce que ce sont des grands combattants. Tokobanda oya leki tokosukisa oya mukolo. Honorable Maki Mukebai. Mbote na bino nakoza na mokuse penza ya liboso na lobi yako na kaboli mawa na bana MLP longonia na mokonzi na bango netumbo abundela ya Kongo na banza akoyebisaka bino moko mosusu mikojoleka natindelaki ye mwa message na mosala oyo asalaki bato bamosusu bayebaki te na makambo bakangi mabongo ya moyibi banda na ti matadi nakoloba boye tokundolaka likambo mpo tokosana te kasi tokundolaka yango mingi mpo tozwa bopikiliki ya kokenda liboso nakopesa ndakisa moko ebongo na silisi mokolo babomaka shebeya nayokaka kobanga somo mokete na ngai na kima ngabi monene na shebeya batali yango te babomi ye makasi ekoyela ngai ngabi ntango babomaka boye oyo ya biso nde sikoyo tozwi nde bopikiliki ya kokenda te na suka eya lokwa toye lelo toye kozwa bopikiliki mpo na lobi totelema mobeko ya minaku eleka te ronsa malonda aleka te oyo bauti koloba awa toyoki balobi boye nungu babi oyo te eza ya solo te oyo balingi babongola maboko likunzi mpo te mokonzi ya mboka abimaka na suffrage universel indirect eleka te ndenge tokobima awa ndenge tomoni baoyo ya biso bakufa ma ya miso etambo biso na miso na motema toleli makasi eyali mpe tolobi soko toyoki kaka eloko wana makasi oyo tozwi lelo esala te totelema tokenda liboso Kongo eza na elonga natondi bino mingi moko esalamaka. Les Congolais ont fait le plus grand miracle dans mokili mobimba. Le plus grand miracle des Congolais, c'est lequel? Même Dieu ne pouvait pas faire sur le miracle que les Congolais ont fait au Congo. C'est celui de transformer le paradis en enfer. Transformer le paradis en enfer, c'est le miracle que seuls les Congolais ont pu commettre et que même Dieu ne pouvait pas faire. Et nous devons changer cette situation. La gouvernance autozali nango, ça demande un engagement et bisonyonso, ça demande tous à courage, ça demande token bateau de liboso parce que notre victoire n'est pas encore complète. Ceux qui sont là, kopesa merci le sous na président MLP, héros vivant na ba héros vivant nyonso bazaliao. Merci. Pour que M. Kabila et ses acolytes ne puissent plus revenir au pouvoir. Vous avez suivi M. Alain Atundu. Hier, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a aucune loi qui empêche M. Kabila de revenir au pouvoir. Allez-y comprendre que M. Kabila est sénateur à vie, mais M. Alain Atundu évoque qu'il n'y a pas une loi qui interdit à M. Kabila de revenir au pouvoir. Si je peux évoquer l'article 220 de la Constitution, qui est verrouillé, qui a dit qu'il n'y a que deux mandats, donc 10 ans après, vous ne pouvez plus revenir au pouvoir. Mais les classiques du FCC et du PPRD veulent en sorte que M. Kabila revienne au pouvoir. Alors nous, au sein du MLP, avec le président Franck Diongo, nous disons non et nous nous mettrons sur le chemin des classiques du FCC pour empêcher le retour de M. Kabila. Nous vous avertissons. Le président Franck Diongo adhère dans la vision du chef de l'État pour la réussite d'un État de droit. Vous savez que le pays, pendant 18 ans, a été floué dans une gestion calamiteuse du FCC où qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu les arrestations arbitraires, on a vu les tueries, on a vu les détournements de fonds. Alors cette situation a bouleversé le pays et il est arrivé que il y a eu alternance au pouvoir. Le président Félix Tshisekedi arrive dans les affaires et ce n'est pas pour prétendre que M. Kabila est père de la démocratie. Au contraire, le sang a coulé.
le sang a coulé avant qu'on arrive à ce qui est arrivé aujourd'hui. Et la cérémonie d'aujourd'hui était pour commémorer les morts de la démocratie. Kabila n'est plus au pouvoir, c'est Félix Tshisekedi qui est en train de diriger. Mais pourquoi toujours dans votre parti, vous estimez toujours que c'est comme si Kabila règne? Maintenant, quel est le résultat final de la lutte menée par MLP? Bon, le MLP est dans une logique d'instaurer un état de droit, d'instaurer une démocratie, gage de tout développement dans un état qui se veut respectueux. Alors quand vous faites allusion à l'ex-président Kabila, là c'est du passé. C'est du passé. Il a géré le pays de cette façon-là où les gens n'avaient pas une liberté de s'exprimer et les gens n'avaient pas cette possibilité-là vraiment d'exercer leur pouvoir démocratique. Je crois, maintenant avec l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, le pays va décoller. Le pays va décoller et certainement ça va aller de là. Se retrouver, c'est pourquoi nous parlons même de l'état de droit. État de droit, il y a un autre qui est commis. Si vous avez enseignant bisika zali ayeba kozala na esengo ya komona ya solo keno bitumba oyo batu ya MLP na bande ko mususu IDPS na consort bayeba na kobundela oyo batu bayeba na okufa lelo eza kofuta pamba te ngai enseignant nakomi kotambola na voiture na tie nango na parking natangisi bana nazongi na esengo ngai papa nakosepela pamba te bana na ngai bakomi kotanga bake ofele pamba te l'état nde akomi koprendre bango en charge ngai juge bisika nazali nakomi kosala ba jugement na ngai ndenge esengeli dans toute impartialité possible. Voilà le lot toza kosepela. Pamba te mokolo wana soki totali yango lisusu bino mo bomona ba image bino mo bolanda ki documentaire et le cas qui pamba te na babiso totikali na bomoi esengeli ezala leçon pour na biso ete tango toza kozwa bangwende na ba niveau nyonso tokoki kozwa yango esengeli tosala yango to nakokanisaka bandeko na biso batikaki biso bao basengelaki pe kozwa bangwende wana mais kasi basi batika biso mais ba permettre que alternance ebana koya essayer ozali bourgmestre sala musala pour peuple à se retrouver ozali gouverneur sala musala pour intérêt à peuple et non pas pour servir les individus. Voilà l'état de droit. Président de la République a sala musala pour satisfaire peuple. Peuple alingi nini, peuple alobi nini, peuple asengi nini. Yango wana o tozali kosenga na alternance o tosi tozui à travers le 19 septembre o bato bayebaki na okufa. Koyokayo na lingi na mikili ya poto parti na bino eza partout. Tango ozomo alelo ba victime Franck Diongo a continué à présenter bango mais comme on a moi si à Arma Tungulu moi si à Chebeya bateau le batikala balobela bango te pe ko bosana te ke na ngabe komaka place touristique ya kokende ko talaka ko kanga photo na libota ya Rosimu Kendi na kitambo epa bakapangala metango ozomona ba parti politique nyonso ya enseignement babosani date ya le 19 yo okolobani yango ezali kolakisa polele parti politique nini oyo soki ezwi bokonzi ekoki kokamba na kokanisa pe baninga mais pamba te ba mususu bazali ba parti politique événementiel juste tango événement wana ye et puis basali cop na bango esili et disparaître beaucoup fi babosani bino mais c'est ça la différence avec le MLP oyo ezali kosimbama na honorable Franck Diongo na ba biso baye balieutenant na ye à la personne de Christophe Bad lilobana ya sukana lite oyo MLP ezali kobunda utakala tilelo ezali lite ya pamba te bandeko nyonso ya MLP o bazana bisika na bamboka ya bapaya toakosenga bino boyeba kaka kokoba kosoutenir parti politique na bino MLP parti oyo esi etelema parti oyo ezali na un bon visionnaire l'honorable Franck Diongo parti oyo ezali koyeba kokanisa meme baoyo basalelaka yango malgré que batika biso mais basalela yango na ndenge oyo esengeli mpona kodefendre cause ya peuple congolais
yango ensemble totia makanisi tosunga meme bao baza kokamba tokoki pe kosunga président de la république na makanisi ya malamu po ete meme bandeko na biso bayebaki kotika biso le 19 septembre 2016 bisika bazali bazala na esengo ya komona te bao batikali bakokamba mboka epi mboka ezwi changement mboka Congo ezongi mboka oyo ya 1960 mboka ya Lumumba. Mbote maman journaliste. Maman journaliste, bon, eza motuna il faut repérer yano. Biso toza ba figure tozali très connu na kata parti, naza cadre à parti, naza vice-président fédéral ya Moamba. Ba o ba yebinga na Moamba ba yebike nazaki candidat député national. Mama mutuna na yo esalinga pasi omoni mokolo ya lelo ezalaki le 19 septembre 2016 mama omoni ndako oyo bouti milulu biso tozalaki ana to riska ba vie tozalaki place moko na bakor wana babimaka na ndako eno mpona bapesaka bango mbongo babimaki mpona komba ya alternance oyo tozwi lelo babimaki parce que Moïni Kabila bandaki kosala nyonso atikala na pouvoir Papa Etienne Tshisekedi alobaki ke topesa bango carton jaune. Francky Diongo étant que le fils politique il y a Papa Etienne azoki maloba na motema alukaki ke a concrétisé oyo Papa Etienne alobaki carton jaune tobimi ba combattant na biso ba kufi ba martyr yango biso na reconnaissance wana toza ko reconnaître batu wana na ba manifestation boye toyebi que c'est insuffisant yango monument na mboka Francky Diongo asengi ke chef de l'État à reconnaître batu wana parce que ba kufaki te na ba propre problème na bango ba kufi po na mboka yango mon toyeko célébrer bango lelo yo le 19 septembre 2020 manifestation to tiko sala Maman, oui, maman, obi ke motuna oyo, eza motuna tozongisa ngona ba émission ebele. Na kosenga tozwa rendez-vous ya kosala émission concernant ce jeu. MLP azali ko soutenir ba action ya chef de l'État. MLP azali ko boya mariage o ezali wana entre Kabila na cash entre FCC na cash tout ça ko boya yango MLP pas ko soutenir chef de l'État pe il faut boya bango maman mokonzi azali en place azali mokonzi azali fruit ya bitumba ebele biso to ko sunga ye ki na suka ya ba mandat na ye yango na ko répondre yo na modèle wana que biso toza ko soutenir action chef de l'État et tozali contre mariage wana c'est clair. Maman, tribalisme, il faut que vous constitution ça qu'on reconnaître Congolais nyonso. Congolais nyonso ça libre. Il y a cause à l'efficace lingi. Ce que tu sali tribalisme. Oh mon ndenge to bo mamboka. Hein? Mais maman, tala bien. Na mutu na romona que par rapport au tribalisme, batu beli biso yango, eza batu ya Kabila. Yango no moni mona mboka Francky Diongo, apese loko moko boye lelo yo, eza na actualité. Nganga koti terrain. Alinga zongela jeune ye. Yango mon biso tolobi ke to déjà peuple congolais. Que ba mona ki basuki nganga ye okota terrain. C'est que ba gagner te pas nganga azala balete. Yango moni tolobi ke za batu wana peuple congolais face à la éveillé.
azala éveillé obi lelo opposition eza wapi vraie opposition eza wapi vraie opposition c'est FCC vraie opposition c'est FCC bao baza na opposition botangaka balamukala muka za na opposition te vraie opposition c'est FCC FCC ndaza na opposition yango moni tolobi ke mama eloko babengi tribalisme pona to combattre yango makasi il faut to réduire en néant régime Kabili pe tout ça déjà na kotambola pona kotika bango basila bayimboka message na opesa message à Franck Diongo alobi clair alobi que combat continue maman oyebi balobi bazali toujours kolinga bazongisa Rosar Malonda baza na makanisi ya kolinga bacha constitution na suffrage indirect mais eza babiloko oyo mwana mboka alobi abi botelemela yango nganga si alati varese nganga ti aza koya kokota na terrain aza na bacalcule na ye mais balongaka bale na fétiche te yango tolobi ke tokoparaphrase toujours mwana mboka Franck Diongo soki mort akoti terrain ya match afita imana c'est que équipe moko déjà comme opula oyo ndimaki mort akota le peuple congolais to aza vigilant enga pe na olobela na profiter na olobela ba population nga momba oyo basoutenaka nga toujours oyo basimbaka nga toujours oyo baza kokonte ko bénéficier na confiance na nga toujours na mikolo eza koya tozala bango elongo maman ça fait plus de beaucoup d'années tozala mwana mboka Franck Diongo na passe toza na ye ba souffrance na ye toza na ye akoti prison toza na ye babeti ye toza na ye maman bato abongo penza est-ce que peuple congolais beaucoup plus population mwamba akotika mutu abongo c'est que toza mupanzi ya vérité yango na koyebisa bango baza toujours devant derrière molobeli na bango Camille Mukuta Milambo oyo azali serviteur na bango oyo akolobela bango na mikolo ya merci bino moko bouti kolanda bongo meeting to pe matinée politique ya lelo bolandi boyoki pe oyo bayimboka balobi c'est que ba ete Franck Diongo alobi bango bazali ko soutenir ba œuvre chef de l'état kasi balingi libala ya FCC cacheté bino moko bolandi merci na bino bon sobozaki branché na Vision Plus merci na Jack Wazaki na sima caméra merci na JC Mboula merci na Benjamin mon grand frère Benjamin yaka Kinshasa makamango se bandi élection kala mingi te botika malamu